Bonjour, Nabino Nyonso Bozo Landanga, Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Naïka Koloba par rapport à Likamboza, Kolikana na réseaux sociaux, entre Bavre et Karim, Bana membre. Nga Peggy Titan, Naïbi ke Bato Botala Ngai, Boyebi, Peggy Titan, na Lobango Lelo, Naza parmi Bato Yo Lelo, Babundi et Tumba ya Karim Mokonzi, concert Nabiso Ndego Nabiso. Kane to bande koloba ke lisapi moko et sugolara elongiti Karim Mokonzi faut boye bango lelo. Karim Mokonzi azana ba fan azana bato ba soutenir ye bato lokola ba maman 5e vitesse ba papa mi ya tembo ba papa na biso papa Roger ba papa Efemi donc toza ebele o lelo to bundi etumba nayebi ke bande ko zo sala bino pasi parce que nalandi c'est un abisso liboma ya Karim alobi que notre titan kokota marambo ote nga vraiment pour na oyebisa bino bande ko na ngai et surtout bato ba soutenir ngai oyo vraiment tozala na bango malamu na likambo ya Karim ne na loba yango makambo ya Karim Mokonzi na sala yango sans intérêt na sala yango d'abord l'amour du prochain pe na bolingo na zana ngo envers Karim Mokonzi on a loba yango Karim Mokonzi aza sœur nanga aza consœur nanga Karim nakoma lokwa ndeko na ngai. Maintenant le banabato ba fan ya Karim par rapport il y a problème ya maman Rosette. Moi je travaille na Congo température. Mais boyebi yango na tikala ko sala songi te. Na tikala vraiment ko kabola pe Karim na batute. Eza ndenge na ngate, eza vu na ngapete o nazala nango. Donc par rapport il y a comme na ndenge koti na kati ya marambo yo. Na osenga na bana membre na osenga na bato nyonso vraiment au bozola na makambo zo na réseaux sociaux par rapport il y a problème il y a maman na biso maman Rosette ya Congo température ngai Peggy Titan bochanga à côté et surtout je dis ça que non j'avais dit ça je suis là seulement pour soutenir Karim Mokonzi c'est notre consoeur na tout est là ngo pe toloté parce que bato coup de babanda na Karim ba janvier lelo ba salir Karim Mokonzi bato bazara lokola ba privé à Karim Mokonzi boyebi maintenant qui peut problème il y a les ketchup et bimi par rapport que non nga la finga les ketchup c'était mon frère tout ça qui n'a moi problème mon balobi qui est limité pour cette de la gloire et les lona mi qui dit ça par rapport il y a frère nangai toujours on a un bon terme n'a rien problème donc na bosenga la bateau nyonso bolinga ngai Peggy Titan nayoki pe liboma ya Karim nayoki ye ndinga lobi donc on azala nga maboko pembe na sur Karim ndinga zawana aidinga très bien Peggy Titan na tikala jamais ko sala songi même temps na kati ya équipe nationale tandis que bato bazaki na kati ya équipe nationale balinga rande Karim te o balinga ki lelo bako isa Karim bomona ngo preuve ane Marie Bongola o ya sala Karim na osenga bolimbisi soki bomoni ke maman Rosette alobaki mabe ou bien achaki kombo na nga Peggy Titan balobi toza na besoin toza lisanga na lobara yango naza diviseur te na politique divisé pour mieux régner te bandeko na ngai nalobaki yango kane na bandana Karim na 0 kane na komi na Karim na 100 naza na problème na mutu te naza na problème na mutu te na osenga bino pardon maman 5e vitesse maman nanga to sololaka na yo oyebi nga Peggy Titan na olobaki naza sembo te mais naza maboko pembe maboko na ngeza na makila te donc ono sozileka na réseaux sociaux nga kutu naza surpris ya koyoka nde babenga na Kinshasa États-Unis kumbi azoloba kombo na ngai nda ebisingaki alobi mon frère kota na site bo etala ba oloba boye ngai bandeko na nga alobaka ngo naza parfaite te mais na makambo ya Karim vraiment na kota yango te mais naza parmi bato yo bazaki na Karim Mokonzi j'étais censé de défendre Karim Mokonzi donc bomoni lelo ba charge bomoni lelo makambo esami na Kinshasa bato tout
o boyebi ke bande ko critiquer Karine ti ba ya ko appuyer Karine, c'est moi Peggy Titan. Bande ko na ngai, ba maman na ngai, ba papa FMI, ba fani ya Karine, bana membre, vraiment tozala na unisson. Tozala na bomoko soki likambo ezali toyeba kosola yango. Nayebi ke likambo oyo mama Rosette alobi esali bino pasi. Me ngai naye kosenga bino bolimbisi. Bolimbisa bisika oyo boyokaki mabe, bisika oyo mama Rosette alobaki mabe. Bolimbisa. Moi je suis l'ami de tout le monde. Je suis l'ami de tout le monde. Ngai Peggy Titan nazalaka nalobaka yango. Boko pasola motema nanga botali motema nanga. Natikala jamais kozala contre Karine. Pe un jour soki leo nakotika internet parce que nalobaka yango Karine asala ngai eloko moko te oyo eshokanga oyo elezanga. Depuis nayeba na Karine. Mais tandis que lelo so naza lelo Peggy Titan bino bat bozotanga ba kombo nanga boyebi nga c'est grâce à Karine. Donc nasengi pardon na miso batu nyonso mais nga Peggy Titan naza likambu te makambo na yebi yango te. Na yebi te natikala jamais ko juger bino pe mabe parce que nayebi ke lelo soki Karine azoyoka pe batu ezaki ayoka bino parce que bino boza soudé boza solide ne toloba ke base solide eza bana membre eza ba bino ba fan na ye et surtout maman 5e vitesse. Maman nanga 5e vitesse makambo nga Peggy Titan ata bakoti kombo nanga nayebi eloko te. Nzamba likolo nzamba lola azomona ngai. Nzamba likolo nzambe ya lola azomona ngai. Vraiment toluka kimia bandeko na ngai to aider pe ndeko na biso. Toza na besoin batu tokabwana te bato nyonso babundi pona Karine Mokonzi. Toza na besoin ya batu nyonso. Toza na besoin ya batu nyonso. Toza na besoin te ke lelo komaki ba oyo boye ba koseka biso. Vraiment ba mama na ngai bandeko na ngai bato bozolanda ngai Peggy Titan likambu oyo na yoki esali ngai pasi. Soki babengi nga vrai ya Karine eza mabeti. Mais nzambe nda yebi mitema na biso. Ba okutu balia na Karine, ba okutu bazala na Karine, lelo ba trahir Karine et pourquoi pas ngai pe naza motamokili. Mais attends na ngate pesa ndenge na ngai te. Donc na osenga na bino bolimbisa. Soki mama Rosette alobaki mabe bolimbisa toza famille. Biso nyonso toza ka na objectif moko ya ko défendre Karine. Papa Roger nasengi bino pardon. Vraiment nasengi bino pardon parce que nga pe nasali eloko te na koti pe likama moto te na kokota pe likama moto te parce que nga nazalaka wana kaka na bayini o balingaka Karine te. Mais na yoki moto mso alobi ke ngai natikala jamais koloba na Karine. Peut-être balingaki ba utiliser nga po bayebaki ke ngai nazalaki mais nalobaki non. Soki eza lekechu tozaki na problème bien sûr. C'était mon frère. Mais j'avais demandé pardon. Boyebi nga ndenge nini na mikitisaka. Vraiment bandeko na ngai. Toza na besoin toza biso tout lisanga. Babili sapi moko esukolaka elongi te. Lelo sala nga plaisir. Ta on a mona rabino. Maman na nga 5e vitesse. Papa mi etembo. Bolimbisa. Bolimbisa. Bolimbisa mama Rosette. Soki alobaki mabe a qualifié bino bongo peut-être ezaka erreur ya munoko libaku ya munoko alobaki na kosola na mama Rosette pona na solola na ye na yebisa ye to komi famille parce que lelo bato basali sangai eza bato nga na yebite mais basali sanga pona Karine. Donc ngai Peggy Titan naza maboko pembe. Naza maboko pembe. Pe na yebi te natikala pe jamais kobenga mutu ou bien maman 5e vitesse ou bien nani na kabolaka te nayokaka maloba bato balobaka ndenge na yaka nango na télévision. Donc nasengi bino pardon bolimbisa mama Rosette soki alobaki mabe makambo oyo nga naza surpris nayoki yango kaka nde koyoka sikoyo.
merci na bafan nyonso, merci na bato nyonso o vraiment obengi ngai na tina likambo oyo. Merci.